matondo bozali balobi bana poto nyonso donc Europe mobile babito landa CL News TV ya Christelle La Rose balobi oya kotala te akomi diembika yo okomi diembika Maman, on va nous rester ma boîte quoi? Ah, vraiment. Nazomona batata mosi na bino makamba osala bazwi charge ya mariage yango papa na bino ndinga sundolanga na bino kata na boti bino na basi aboyi na ye koyebisanga bazosala makambo bango moko bonga na kende kuna na okeku kosala nini bamibala lelo bakomi na bango ba esquiver kokosaka na bango basi olobelo maloba kitoko na banzembo makambo ebele libala ya solo fotu na kapa nzambe vraiment répondre na kokende te na kende pona nini tata na bino azapi ya tata na ye mwana pardon maman botika nga na va na ngai natikala sa mobali na boyi na ngai ye mwana nga lobi mobali ya kobala ye atiki ye sa mobali na boyi lisolo tosololaki nga na yo na kati ya jardin molongani na ngai oh voici les hommes de Dieu sont venus pour honorer notre mariage oh molongani I love you dad eloko luka lelo na mokili oswi libala sina nguya na ye eloko luka le ngonga rebe na ngai kobeta mokolo nini ebongo livre ya mpi na ngai ekomi na page nini papa bibo na ngai kotoboka mokolo nini yesu Bonjour ma soeur. Oui, sentez-vous bien par la grâce de Dieu. Yango kaizo monana. Na vie, il faut que solingo sauter bien, il faut zonga sima, ou réfléchir. Puisque ce que zo kendeka kendela et quelque part koko dinda na libulu ou koko embrasser babilo mususu oyo. Donc au fait, na vie, il faut qu'on réfléchir et na vie, il faut qu'on senga nzambe beaucoup plus sagesse. Maman Marie Misamo, na mi bengi maman pourquoi? Maman Marie Misamo tango azalaki abandaki carrière na ye na Seigneur azagita msunde mususu et na pusani muke na kominde mususu et pour le moment kominde mususu et puis au moment où ezo ya lisusu nzamba zo memanga na lolengo ya ye non na sala misala kute bele koleka na modéliste naza styliste et naza na actrice pardon et naza musicienne naza chrétienne donc pour oloba naza pe maman na kati na ndako. Donc responsable. Il y a le bâté qui charge et belé puisque je portais ça avant tout. Donc avant na banay déjà que ça là ko exercer déjà ba rôle au nyonso. Na sala les habits neufs du gouverneur déjà na sala et là les localités ba o mona na Caleb mais na sala déjà ba théâtre banda kala ba film déjà kala pour dire que ezaka ba branche oezobi makati nanga mais ba vacances awa na ba fin de l'année oyo et ba moment stratégique bon moi na biso to robeta to za ba production mais bon moi na toujours to le la télévision pour na ko annoncer bino ba production to za nango to za ba production be to beta biso na église mais to za pe na komi mama na komi mukolo ça veut dire na tant sous makele pa pambate parents nangai mais là à la vivante na nzambe nangai na comme préféré bongo tant on a quoi apparaître le boson là bas nzambe ko beta par exemple les concerts ba nzambe ba za la béni nzambe tika bilembo ndelo konde yango to komi nango so nzambe tindinga binanga so marikendo sunga peuple nzambe po aninte naza nanga esclave
banda bomwana nanga nayebaka nzambe wana nakangamaka na nzambe wana nayebisaka nzambe okomisanga kaka tina okoma mpaka boye kwa mutu mwa ayemba nzambe oyibinga bomwana. Donc pour dire que bomwana nzambe ayiba ngai elikolakisa ke aza obligé atambusanga nga pe naza obligé na kima ete po tosali ne parcours ebele. Je présente mes condoléances na famille ya Wenge en général et particulièrement Wenge BCBG na liwa ya ndeko na biso yo baja liwa ya ndeko na biso vraiment nzamba consoler bango puisque azaki chef à sécurité et akufika boye nzambe penza consoler famille na ye a consoler JB a consoler batonio surtout ou ba perdre ou ba yebaki. Voilà, ngande ko na mino sœur Marie Misamo. Papa ngaye yondo yebi motema nangai pona yo yondo yebi bapasi na mona pona yo Yesu saison séchée zalaka pe saison déplouillée tanga moya zalaka pe tanga butu ezalio mwasi na mobalio likolo mpe na seo mabena malamu nzambe pe satan ebale pe mokili yo mozui pe mobola ye mokuse pe molai yo monene pe mokeo yaya peleki yango babengi yango la loi de la nature oh mama salela ngabika mwa yawe nalingi nabika nalingi nabika oh nalingi nabika nandimela nzamba badefi melelo ye azoyoka yo nganga makazi ya sala bikamwe nalingi namona lobokwe. Voilà. Et silence, sœur Marie Misamo. Tosolola kinga na yo na kati ya jardin molongani na ngai. Oh, voici les hommes de Dieu sont venus pour honorer notre mariage. Oh, Molongania, I love you, Dad. Eloko luka lelo na mokili osui libala, sina nguya na ye. Eloko luka lelo na mokili osui libala, sina nguya na ye. Malamu kasi omonaki ete azuwa ya ye mosuni oyekokela Eva elekaki malamu libala yango nde esangisaka bato emakwela esimbami na nzambe lopeti olati lelo na mosapi ezali kongala sena nguya na ye lopeti olati lelo na mosapi ezali kongala sena nguya na ye elibala mokano na nzambe elamba olati lelo ya pembe elembwa po santu Nazali